Jean-Michel Lombaye va bien fait. Allez, Dansa va bien fait. Allez, Mimi, Alema va bien fait. Eh patron, ou même sur un concert, orchestre ni Roubeta, bateau Iberiboui. Non papa, on a premier mall, on matin à deuxième niveau, on commence la salle de jeu Win Game, Poto Sakana, Pisobaso. Hey hey hey, Bouina Izalaka, salle de jeu Win Game, Izali pour la moutoniante, Uzala mwana mukaya tope mukuru, na salle de jeu Win Game, Tuzari na bajarukula, machine ok pour les adultes et pour les enfants, machine jeu de guerre, jeu moto, jeu voiture, jeu basket, jeu bowling, jeu voiture double volant, jeu voiture empreinte, jeu voiture enfant, jeu vélo enfant, jeu crasi crocodile et popcorn. Papa, papa, maman, et t'en as dit tout ça, kataya kusakanaba, biso. C'est déjà Win Game, et Sika Kobumate, Aveni Kone, Lukusa, King Kombe, au premier monde. C'est déjà Win Game, au deuxième niveau. Ah, les enfants, vous êtes que jouer? Oui papa, tu sais que jouer. Mais maman, pas ça que jouer. Oui papa, n'a pas que jouer. Patron, avec que jouer. Oui papa, Nazako jouer. Et Sobé, Ozako jouer. Oui patron, avec que jouer. Tout le monde vous a que jouer. Oui papa, Tozako jouer. Na Win Game, tout le monde tout ça que jouer. Bonjour Valentia, le minute de Nelienge. Notre cher internaute, nos abonnés, Bagnos Balandra Bisso partout dans le monde, tous les 9 pays voisins, na pesi bino mbote mingi et na pesi mbote na ngai na ba fan na biso ba numéro 00 ba nyonso oyo ba benga ka biso pona koyebisa biso des grands moussans na biso ndenge zala kitoko ba tout ba pesa ka biso pe ba féliciter ka biso quoi. Et ba conseil na bino sala biso bien bo continuer ko benga biso ka papa mama elenge mobali elenge mwasi okandeko na bino mwana bino musala ka ane tata mama bino bongo yebi kaka bino nde botala ka biso bino nde bomona ka ba remarque bino nde bomona ka place o ni ya tengami to so to tengami bozon si biso ka na nzela na pesi mboti na ngai na tous les 9 pays voisins mboti na ngai na ndeko na biso ya nord apesi bino mbote kotanga bakombo ba pays yango pe bikambu vedi dega apesi mbote na ngai na Monsieur Michel Lombaye babi papa social papa na kotanga banki aotala suka sanzati bato bakabana mokili bazali daso bosali lokola Monsieur Michel Lombaye donc makambo ke bonga na Congo bato lokola ye na poto baka mibale ye jusque là baka mibale yene baka mibale Monsieur Michel bi papa social ngamo lona nommé papa social viens na Congo il faut être ambassadeur Michel Lombaye donc faut saler mo loro mo bodo avant to banda et ko ça dédicace à Monsieur Michel Lombaye Papa Michel Lombaye papa social omesana ndeko sunga loboko esalisa bakata kateo salanga ndengo sala noeli amona banke pamba pamba ebongo ngati ponini papa sala lokola ya mami ya salaka en tout cas là c'est pour mon vieux pour mon frère chéri pour mon frère du cœur pena yaya bani obi kena lokota yaya ngap na komona ngana ndeko na poto ototika kozaba ndete ya bibi alema coup de chapeau donc grâce à Yabibi Alem. Donc, monsieur wana yaya wana na ebisa yo bien nga de veut dire qu'il ndoki. Abi, ba comprendre est-ce que nous là comme musicien. Tu n'as pas de musicien de comprendre. Nous il est là. Oui, mais faut na vie faut na là. Et là aussi kisinga ba bon na linga la faire à passer ya Yabibi vient là pour sikisinga. Donc, vie so fanika yaya pour kufeli ya 100. Via kabela nga ba 50 te ka ba 100. 100 viens la voiture 100 la semaine moi ta 4 maman na ngai 100 donc yes quand de pas Michel est-ce que nga pe na zongo direct le kana pas Noël faut le kana pas na po là osala moi oyeba ne ila ye pa na ngai yo là osala moi te so kuso na famille na biso na ba ya Michel na ba ya Michel kozala kana
na organisation donc yo toyebeli mpo nanga fo singeleka mpo nanga en tout cas bandeko balandi bazalaki kaka justement pour mon frère Lombaye balobi mwana poto ya solo papa social moto avalorisaka bagene moto oyo apesaka biso encore vie ya petit ya kozala bastar Jean Lombaye babi wana mon vie donc beaucoup de respect pour elle longola chapeau papa yene mina longola chapeau en tout cas bavie wana bato wana mibale so bana Congo tolela suki kaipse ke chameau pays dans le chameau du désert payé, il y a des milices qui sont plus tardés. On a déjà dans ces chaînes de l'îlot. Le de la part bien fait. Chameau du désert, on a bien fait. On a bien fait. La personne qui na ba chic na biso to tanga ba biso ba place tongo ya nga na na agence mo boye muta memi on agence ye moko muta memi on agence ye moko kaka tanga muno sombi ka strike se ka ponga kuma kola te na ngo de un domaine bana banda kasi na le bambonga chic fo bo somba rabia sona kile na bote ba mo kopona te na futa ki ba wangani tenga bandolia so na bete na futa ki nde ba wangani kuna nde administrateur ana za bien tenga na futi administration ya école ya université e beba na futi na ela ba réussir ça ba foko nga fa ba fond réussir ka kuna bilamba faut comprendre so to ma ki na agence no boye na yena ba forme na nga ta ka étudiant bon au cours trop nous avons limité c'est au cours trop apparent na yena bilamba na ngai ka imesango yemo ka uti na ngai o ayena ngana musala komo kila nga susu so numika kwa ça il faut faire des mois si na nga moi million de argent dans la oh mais mon plan on n'engagé donc yana batu mutus local ba ya mini ya lemba Ange Gabriel moi na Canada tongo ba bi gouvernement canadien et voilà la patronne ya sikana chassé moto gouvernement canadien bon oyo ka plan na te zo ningisa ko mo mikolo bilo ya sikana chassé na sina lobela yo kala mama mimi ya lema na sina lobela yo kala mama mimi oza boss oya sikana chassé en tout cas na ba fongola te donc ba fongola za la dégâts en tout cas chameau du désert au moins ndi nous a basta nous a basta si on a peine star si qui pose star si oui biso na batu moko ba la mitima malamu loka ba ya mimi ba longo la jeunesse na biso dans les néants ba tombe la jeunesse na biso bon donc biso la chameau lelo to lobela kaka bato mitima malamu chameau tourne Bakeli Mbenza un grand homme dans un petit corps honorable Paulin Hilwa maître Landu Manundu Willy Pelenda yazando ya Birai Pelenda il get kapanga la cheval électrique la parisienne honorable Pelenda et ma Pelenda ba comme ça la bino pena ona première honorable Atrisha Kumba honorable Willy Pelenda cheval électrique il get kapanga la Gillette Guitari tara to solo maba bien fait bobi kande bosala pona chameau donc bolemba te Yannick Lomboto mwana vena so chuke Lomboto o messiana na bosa na ba bien fait ona kaka yo mama so do lilo kangeni ngaka cha ngo kende te pour la la poto le bela ba bien fait ba vie na biso Timberman Kambu ya Gillette Guitari na bosa ni te na Panama Marlène Makeba na quel sous côté on est bangola to moni Chicho Lembeka la mera mabile grand job to zongi so ba ba Belgique to moni Nathan Fasika ba joko na biso donc ba bien fait on a beau continuer kaka et ça la bien quoi donc tala manu la ka ngaka tena ngali lo tanga ba nyoso ba sala ba bien fait yo lo ngapena otanga ba jede wata mon ami d'enfance mon ami de l'école de Rai Pelenda tena bose be banka se fota ba kuma banka na biso Keli Mbenza para mo anka na biso mama na o ouais ba classe nyoso ba lopi ba ninga ba réponse ko tanga ba kombola ba mo tenga da rente lo ba yebi to ala kana ba masanga ba nzayadi okialanda on su mwana classe na biso na ba annonciation wana to kesu ba kabatu swila Keli Mbenza wanga na kaza mo classe na biso ma yebi na l'accès trop na chic na si azotala ngo yebi na bote de Fabrice Mobambe na Sud Africa moi chic na biso lisusu donc ba bien fait wana bo continuer ka kosala ngo lebike koli wana osenga ezoya osenga 20 kg mais mutu wana otindela ki na téléphone bina nga eza 12 kg
bengaka ye déjà oyebisaka ye mpo ngai oyebisa ngai 30 kilo mais ye alobi eza 12 bamise bamisika bande na 20 mati 30 kuna bakitisi yango 12 oh yaya en tout cas bandeko balandi oyo bamoni ka oza nango kaka eza nango kaka dédicace spéciale bato basalaka bolambo bato loka baya mimi ya lema avandi mpena abi te na mbongo na nga mpe ataobengi esika na chassepatron ya sika na chasse bakati singa chasse te mokoba kokata esinga ebike eza son fonga mpe nazala wana bokata chasse oyebike mokoba kokata mpena singa na chasse kia biso tokeye bakanada lokwa bagere suka yo okete oluka problème enda yo mpo okete babino eliyegedaoketina poto basu ekomi pa tera bayi moto asalisaka bato nzambe atikaka ye te moto asalisaka baninga nzambe atikaka ye te moto mpe akabaka zelaka te azwa ebele ata na moke moke yalema apesaka penda sambaki ovida klasi ntongo bavepepinaka fude sa esana tapenda ebike yana bato bindeti biso banolo tose baklasi ntongo histoire na biso ya agence wana te bosala na carrefour de star mimi ale mata moni yo olati kitoko ndenge nini ata batindela bango yo mbongo na chuki etalaka bango yo te zuwa te ebi batabwe basa moke na mosi bato loka bavie na nga donc wana lomba et Jean Michel apa mobimba te lomba et Jean Michel papa jeune jeune non trop jeune très la même chose moi osala mopenga etandinga zongala etala so omoni nga sona komi bidobela boyika mpona viana na yene ya mimi suka babi kindoki yenge pa koti makambo ngo kindoki yo moto okabaka te yo appelle mpe bato bakabaka te moni yo moto okabaka te yo ozalaka alo tindanga foto ya motakala wali bomba foto nini ya moto akala nani mpenza bango bagene na bango yango wana bakabaka toka alo na megano moko mabengo na appelle video otikano foto ya bandenge otindelanga na Adam na Eva ya mbuma na jardin saloka baya nini ya lemako barespectaka bato mo ya mobo ozotravaille na entreprise na yo mais soko alingi asala likambu ayebisi yo abengi mpe pele nabue ye ndenge na boye azaka banki te abombaka nde mabete so likambo ozali bobebani bamoko bobongisa bobongisazaka na ye te aza hypocrite aolinga na ye yo te mais aosala samba lokola alingo te nalingaki mingi wana vraimen c'est ma sœur chérie donc ye mpena aza na motema so bafongi motema na nga koto bakoma a grand caractère mimi ya lema ange gabriel Jean-Michel Lombaye bato ya mibale baosalanga babien anga bakomi yango awa ti awa Lombaye Jean-Michel na mimi ya lema cherepesinga viande na boyi me chéri apesinga legime nazalanga na nzala te me kasi ntango apesinga madesu nabukani te mpo naza nde muyombi lolemo na lidesu elengi ya madeblo me lolemo na lidesu elengi ya hariko eske oyoka bilengi ya cave bilengi ya cave eske otiaka ka na bilengi ya cave bilengi ya cave eske opensaka vraiment na bilengi ya cave nayebi te manoli papa mpe napansaka mpe na bilengi ya cave osundeni nango wana kamizemaka bayalongo toa madanse mafoto bina mpona babien danse babien fait oya danse babien fait mimi ya lema babien fait ey danse babien fait Lombaye babien Jean-Michel Lombaye moto babien fait le souci noyo yembe bien te bondeni Jean-Michel Lombaye babien fait allez danse babien fait allez mimi ya lema babien fait ange gabriel babien fait igeti kapangala babien fait yoki babien fait Fabrice Bobambe babien fait Jean-Michel Lombaye babien fait en tout cas papa naoki basango trop mais ngapena sentir o sentir yenge na opesa numéro na suka ye babien fait na lokwa mwasi waza zuwa trop te biso na famille na fisa la bongo te moni faut tous à clair na famille na fisa la bongo c'est nous côté na famille na biso faut les canaux pas naleki na kote faut les canaux nzira mais nga dana leka faut comme pas mimi elle me faut les capas les amis surtout dans le côté na représenter ya ana ki même si dana leka oleki no pas na nga na pesa accès ya mimi ya lem yo mo rozo yo ona ba bien accès te babi fo babi ya moi yo ko mama kika
Carrefour des stars ezalaka be kaka yango moko ezanga conquérant ya Mimi Alema Jean-Michel Elomba ye Noelia ye kotalanga na palais alobi nalela Carrefour des stars oh donc oyoki na lili Carrefour ya Mimi Alema loraza na mbongo te mibali ya pembe intimidation kaka ya pembe o menga nazalanga shoko veut dire nakonda pe miyoto tai ya lelo ya Mimi Alema bayuka tolela ba bien faire la taille du moment miyoto pata pouf te ki lelo ya ngoyo moke kwa benga tonga masini bibla moke swaka Carrefour des stars ya Mimi Alema asisi chômage na mboka babiso na bwaki muto te simba te babi grand maître avocat Barouk Modédan Barouk Modédan nga pe na bwaki yo en tout cas bandeko balandi nous sommes arrivés à la fin de notre émission babi oza na ka flash dédicace spéciale pour na ya Mimina ya Jean Michel Lombaye babi pour na bango babi deux personnes on a soka Congo comme soka moni batana so ba na Congo bon ya Mimi soka na Congo yé de côté na gouvernement yé force à la députée sans parler ma date au votant date au votant Jean-Michel Lombaye mon vieux dedans mon vieux dicaire yé soka yé force à l'ambassadeur de la ela ya Mimi Alema ozoka makambo na bongisi yango nalingi ya Mimi sous social ma social ya Mimi ara social mo na social nalingi na penda excuse batutu babebana na batutu batika bapola na forfait bapola na forfait en tout cas batutu babebana na Carrefour des stars batutu bokenda na bino bopola na forfait bokenda bino biso Carrefour des stars to ça en tout cas bakabela nga mutu moko ya bien babenganga oh modi bofandi bongo otalela kaye ya oyo na omoni nzambala ya pape ndenge ezalaka santage ya motema neza ya Mimi Alema na Jean-Michel Lombaye nalingi se yozala yanga putu te ma vie Mimi Alema en tout cas des répelés na otika na ngabino na chameau du désert nous sommes arrivés à la fin de notre émission ndé katolobaka les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix c'est tout ça na biso kana ba chaîne internet yo tout ça na biso kaka wana ba no très cher internautes batala na biso mais tout ça rappelle ndenge moko ti mon père ko na mbwa na ye mbwa poto azaka mbwa pe ya kinya za mbwa pola matoi azali mbwa pola matoi te azali mbwa mo bali ya matokolo mbwa musu pe vraiment sortir bi na sa lia ke maza mbwa donc allez-y comprendre ya lia ka mais to moni était kia kuna so fongoli ya mawa plein on comprend donc fongoli ya mawa plein donc bino ngambu donc on reçoit ne pena pena likolo l'équipe nene ngambu on reçoit na donc en tout cas bande koto comme na soka meto kabona bongote ça na pesa mbote merci na ngai na ba nyeso na ki biso ba tout bazaki pena wana dispo ya koyoka message na biso to message auto pesa na loyenge po ba bien fait l'équipe mais ezakaka bato ba sala ka bolamu pour continuer pour ça bolamu elekebele futaka vous comprenez et yé même vous en avez bon non vous en avez pas senti la photo mitakala en tout cas il faut changer derrière penda ya Mimi Alema en tout cas comme na suka émission Jean-Michel Lombaye mbote na yo mon fille mon yaya chéri na linga ko mingi po okoti anga banki sans otu ya suka sanza même mana ya Mimi Alema derrière pelenda na buzengo merci mingi da to saka ipa ba chameau du désert merci mingi na don et l'autre là babi mobile a pembe combo et les tendance alors maison akumba ba basi bondeni là on a fait ce mot en passant et na pesi mbote na ngana vie passer likambo maman lili masi ya Deborah mona et borazi likambo babi mon vieux mon papa babi ce qui lelo mieli ngabali mutova ta vese ya papa Crispin Kanya babi père na carte na matete na papa ba mieli na pesi mbote mon ami intime modeda on a lina côté moi na tanga kombo ne ba jaloux baza. Ouais, merci à trop balandi nyonso ya Carrefour des stars ba fan nyonso balelande kuna ngaya mwasi Noeli Yenge talaka kotelinga na palais tongo la musinga potolo baka babolamu o eleke belé ya net ya Mimi Alema donc bolamu eleke belé
eleki ebele Mimi Alema bolamu eleki ebele ah ya Mimi Alema o artiste na yo tozo ko défendre kaka ba cause ya ba bienfait na yo donc numéro na ngeza plus 243 89 82 57 462 donc numéro na ngai ngona so bengi ngai ozwi nga moko ezate ke o bureau moko boete nalingi se yozala yanga pour toute ma vie Mimi Alema o yanga pour toute ma vie linganga au fond du cœur yo yo linganga les déjimons d'affaires maluma bedi bakambongo ya kupesa nganketo mama kuisa kosalanga bongo te donc ba nyonso balela la musique artiste na bino yeyo bo soutenir nana besoin okende liboso donc na posa bina donc nazala en avant nazala mokila te donc nasi bino boyoka dirait pelenda hostile bino pe ba extrait ba bino to sala pour comprendre ka ba qualité quoi donc on peut s'amboboser belé si on a dina tanga ba komba msuna obosa donc ba nyonso balinga ngai ya bino yango wana donc on a autant mingi il get kapanga la cheval électrique capacho na kati ya ba Panama donc Juliette Guitari